quartier Kauka na commune Kalamu na avenue Belladone numéro 13 na pasteur familial ya Cheko Matondo o azalaki bongo président ya groupe Yokason bakomedi bazali be na gauche na je pense que vous omona bazali na pasteur équipe professionnelle pasteur patron sango ya Cheko babi Cheko pour 12h et na 2h du matin. Je ne sais pas, tant que nous on a 2 heures ou comment. On va pas ni comment ça a été. On ne peut rien dire. Vous savez, ça fait trop mal. Cheko est mon jeune frère. Cheko, Bazabaleki Oyo. On y va beaucoup émerger dans le salon. Et leur a sali groupe naïe à Yokason. J'étais parmi bateau yoba pesa qui est main forte. Ya qui ko épaulé pour que le groupe wana Yokason soit en pleurs et matin. Malheureusement, Dieu l'a rappelé. Par les billets, il y a bateau, ça fait très mal. Nazala quitté, je viens de Mwanda. Mwanda, Mwanda, mois détente, mois vacances, Nazonga ilobi na mutu. Subitement, nalali, nalamuki ba 8h30, 8h30 nalamuki. Nde na petit Facebook. Donc tant qu'on a zo kota na moni leki moko aji. Leki moko ya fondation Tokanisa o Toza. Na moni a publié photo ya Cheko a profil na koti ba mona ba groupe na moni. Ça fait très mal, trop mal voir même. Na mokika na se débarbouiller un peu, na bosser, na ni na zo moto, na ndenge na
ça fait trop mal. Salama qui peut jouer na assemblée Tcheko ba dernier moment Tcheko je suis parmi le grand où on appelle ça Tcheko Maboko pour que le groupe na yoka son exemple. Là bana ko ya awa to kutani na Tcheko to vandi to le to meli na tournée et sili na sonita. Donc il fait un jeune frère que on est comme mana motema. Et na ba dernier moment na ye awa to kutana ki na matanga ya mwasi ya papa Alain. Mais to kutana ki na ye. On a eu le temps de bavarder, de parler. Après ça, il y a un conseil concernant Makambo, il y a Kaka, il y a Kolia, il y a Rosana, peut-être Moutemana ya linga côté, mais ami bibi, ça teka linga kayo. Parce que tu as un bateau, tu vas dans un bango, na Moutemana bango, ba linga biso bien. Ba linga rapé, ba sepela na biso. Mais ça m'a pas tout suspect, tu vas dans un bango, tu solo la bien, tu lia bien, mais na Moutema à linga côté. Donc, occasion pour se permettre à Rosala Likambo yé à Kanisi na Moutou na yé. Tu es barabangote. Mais tu vas na bango le quoi baninga, tu oliana bango le quoi baninga, tu sekana bango le quoi baninga, mais na Moutema na yé. Aïna yo mukolo occasion pour se permettre à quoi achever yo to à Rosala ko Moutema na yé côté. C'est un peu ça. Comme mon papa ya mboko abanda ko ba n'importe quoi. Ce que dans nos bêtes, ce que ba tout. Alobi Marie-Jeanne. C'est ce que dans nos bêtes, ce que ba tout. Marie-Jeanne, s'il vous plaît. Marie-Jeanne, s'il vous plaît. Marie-Jeanne, non. Marie-Jeanne, Marie-Jeanne, sois calme. Vous savez, le Siga Matanga, il ne faut pas se permettre de dire du n'importe quoi. Vous savez, les locaux autoyés et pas Tcheko pour sala famille moko auto bengi famille théâtrale. Sinon, on ne peut pas venir. Peut-être que l'homme n'a pas par rapport à la relation on a monté à balabala. Mais ceux qui sont comédiens tout ça parce que Azalé qui n'a pas de la famille moko maman n'a pas de musalo tout ça. Makila n'a pas de musalo tout ça. Yango tozoya. Les artistes Samuel Tcheko est décédé à 2 h du matin. Peut-être qu'il y avait certains d'entre nous Bazaki na misala, certains d'entre nous Bazaki na musala na tongo. Dès qu'on a préparé la fête, on a préparé la matanga. Mutalobaka lobi na tongo na okende musala, mais mutalobaka te ke lobi na tongo na okufa. Mutu moko te na loba. Mutalobaka ke lobi na kolia pondu, mutu moko te lobaka ke lobi na tongo na muki na kobela. Mutu moko te lobaka. Ça nous est arrivé brisque. On nous supporte quand même. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. S'il vous plaît, Serge. Tout le monde est loco. Parce que Bamakambo biso fait aussi mamikoto oloba et qu'on suscite Bamakambo. Parce que c'est quoi dans la famille? Dans mon biso moko, toujours le bac non. C'est comme bien. Comme que tout le monde l'a fait le Congo. Sinon, qu'on suscite Bamakambo sous. C'est ça. Qu'on nous supporte quand même. Mira. Pour monter déjà. Non, qu'on nous supporte. Non, à la montée dans ma tête. Je ne pas cette habitude. Et Nazalaka nanga trop agressif. Nazalaka calme par rapport à Yangai. Par rapport peut-être à mon éducation et mais Bande Konabiso doivent nous supporter. Imaginez ça, na coupé, il pas ma colossalité. Donc naïe pendant naïe tu naïe en cascade pas tant qui te quoi coupé et salinga manongate. Non. Hein? Ah non. Ça c'est Tcheko. Ba comédien ba na mbongo. Ba comédien ba vivaka na taux du jour do na bi flata na bango ndi ba vivaka. De flata na biso. Flata na biso.
Non, il y avait son troisième personne. On a la troisième personne est comme moi je suis dedans. Donc, dire que l'artiste Azagana qui font dans bon moment où Vanda Boyo et Zapon se servir en cas de Wanande Zalagati. Mais l'artiste fait l'annonce Naba Obazana Moya Bango Bako Kako soutenir. C'est comme ça ça se fait. Moi je crois que tout le monde qui est artiste a mis sa cotisation à pèse. Attends, artiste a mis sa cotisation à yem. Si on a $20, on dit ah, 20 bébés boy, on va foutre combien? Dans une zone va foutre combien? Donc, si on a une base déjà au monde l'artiste a ça pendant la situation où tu es au Européen. Quand on dit ils n'ont pas la même chose que dans une zone va foutre à monter. À ce cas, on dit pas. Et l'on nous demande à danser, l'écran, na WhatsApp et l'on est à danser, mais à jouer rien. On sait à jouer pas ma femme. Nani na mélodie awa tout le monde qui vient de comédie très beau film là qui du beau mbongo mais si on dirait ni mbongo bima qui paye plus de $5,000 est-ce que kokaki tokenda ke kokaki fallait tourner lombe muto akenda na Brazzaville est-ce que kokaki kututé soki nani honorable Christophe Muzungu tembeli makambo pe na ville cotisé qui à 50%. On avait cotisé mais kokaki kakate qui en faut et kokaki kakate donc l'artiste fait cotiser mais le problème c'est lui ba pasteur balinga biso bazate ba on politique balinga biso bazate ou ba cotiser ba to ça ba business ya minini bazate na mboka na biso bazate ou ba ko sunga biso. Mais quand tu vois que l'artiste a son amonina un artiste, on a la limite, moi on a carré mon boy. Mais plutôt, bateau le bandit reçu par la paix, même au babette à tolo que biso, ba ministre na biso babette à tolo chez mon pays, dans mon pays, dans que bon comme ça dans mon pays. Mais ba ministre on dit ba go sunga, c'est ça. Toi on a besoin d'un bango quand c'est un problème. La première dame que je salue en passant, Maman Denise, je salue. Hier, après, déjà, HJ Naïd, il y a un traité en cas de Kende Kuna. So, yeba, nini. Il y a sa principale Naïd. Les restes maintenant. Donc, ma ministre, on a Moussa Raoni. On peut dire que nous avons adressé tout droit et pas un ministre à critique et art. Parce que si total il bien mis à critique et art, na côté la musique, tout le monde va dire que mais côté la bino penza rien. Rien. Elle fait rien. Mais ça rien, on a le banni. Ça rien. Ni sa culture a dit pas là ça a s'impliquer dans le dossier. Est-ce que beaucoup est-ce que aïe bien tu vas me dire aïe bien monter. Oui, va te dire mais est-ce que comment là tu vas me dire aïe bien monter. Yo ndenge zona kiambu so ba biso ke ndenge va ina ndako au mwana asala accident na kwa okendete ko treba ko benga yo kiambu na vandi ba ko yebisanga po mwana asala accident ou bien so ba biso de ke mwana no asala accident tu te mets debout carrément OK mwana asala accident mise la culture yo kango tant total na ba internet yo so tant to la makambo moi ngana check image mususu ya elombe bangina otala ye beneta la cheko na bendi image yango pa na 243 pa ya Yves na vue na tianga pa na check ya mususu mais ba mama oyo basunga biso ya mike bazali oyo basungaki na ndenge na bango mama badioko Jeanne asunga moke j'ai appelé Cheko naza na son na yo parce que apele pe merci na mama wana mama Blaise Kanga basungi mwa moke na pesi ye apesi pe merci mais za mike kaka mais cotisation ndenge zo eleza na mike zo kokate eza mutu akosomaka aspirine mais lelo likambo so ekwe na mboka ya artiste ya culture ya nani artiste numéro 1 ya culture ifale ye moko mona na s'impliquer na kati parce que ye penda blaka pa misa tiché azo mwana vraiment taza vraiment na chanter est-ce que ayebi que tout artiste comédien est-ce que ayebi bon est-ce que moi moko sala quitter que boluka les solutions le quoi yazo écarté pour ne pas passer carte ne permettre ye asija salaki azaki pona toyoki ke maman ndenge mutu tonye toyoka ngoli sita atinda ki benvi akende apesaki quelque chose pour pas me mettre passer l'examen c'était on que achichi na obeta c'était na point on a évité on a assisté non je pas là-bas na zolo bakanga oyo ngana yebi yo expliquer nga oyo yebi mais ngana bika pona nga ce n'est pas ni HJ ni Baptiste Ozomona wana mais ce sont les hommes politiques ba pasteur na biso
bambiaser na biso bato moye bato misolo ya mboka musicien na bino pe ya serre bato yo ya biso oyo basimbaka moye balobaka moi je suis to babetaka tolo epa bamusicien babetaka tolo epa bamusicien aki azobwaka basati bese ekoki mais toyeba te ekoki yango ezalaka kaka kuna kaka bakomedi yaka te la place tomonaki bamese nango eza ya faux eza ya faux bambongo wana mpe ezomona eza yango ya faux ya bien te ya dollar enga mpe nga ofabrike badollar na carton le tiamvu na oya kotia yo eza bafaux yo po faro te na stade yango eza naye nazobwaka ti ekwei na te mpi olokoti tour pie mutu te nasoki ozongisinanga ekoki miso ezalaka mpe cop donc nous manquons l'amour c'est ce que je peux dire dans beaucoup de choses nous manquons l'amour amour eza mpona baartiste comédien ntango bazosekisa yo bazosoulage yo wana oseki mais mpona koapporter un plus que napesa ata un plus oyo motu wana mpe amona bolamu mpe na vie na ye donc y a pas des empreintes ya kitoko na mboka na biso pourquoi banigérie mpo baleka biso na burkina faso talaka na burkina faso azoleka nde biso burkina faso nazala na mboka wana nazala wana burkina ndeko misusu ezala ndeko wana Tcheko avait des problèmes avec Jean mais l'autre j'ai joué avec Tcheko nazalaka na Tcheko nazwa par groupe na ye banzonzing c'était un artiste confirmé Tcheko nakasi bato bamonaki matanga ya mama mindondo bamonaka c'est Tcheko qui avait animé 2 jours kwa ikauke suki ya Dadi Kambala aussi nakati Dadi Kambala c'est Tcheko qui avait nakati mwana nakati déjà kufaka wa un animateur aussi. C'est Tcheko. Tcheko avait confirmé qu'avec artiste complet. Moi, il y a toujours l'artiste sur toute la ligne. Un artiste qui est sur toute la ligne, c'est l'artiste qui correspond au réalisateur Azolinga. Okay. L'artiste doit répondre à critères. Qui prend un micro, 2 heures du temps, c'est ça l'artiste complet. Je ne sais pas si ça va compléter, mais amour et salut. Amour et ça entre. Mais toujours zanga, bateau bako salisa. Amour et mais wampiaka. Tu fais quoi? On a un amour wampiaka. On a un amour mais il y a bateau on a no piaka. Mais c'est quoi yo? S'il y a bateau bako sunga, moi je crois que c'est l'autre qu'on a ngwana. Muto ko bateke on a sunga bino na il faut boyokana. Non, soki muto ana pasi ana pasi. On n'est pas là pour condamner des gens muto ça plutôt condamner. Non mais to chama beaucoup bateau beaucoup de c'est moins de tout le monde français comme mawa. Toujours c'est parce que français bima na ba kabelo ya sikai bimawa tout le monde ba talo ya sikai bimawa c'est le moment tout le monde ngo. Là c'est une question dernière question dans kesani. Toukaki tangu Tcheko batile poisson baloba ke artiste comédien moko moko na bila atiaki poisson c'est comment tu toloba ke batunde baloba ke il faut wele la moi si moi on va ta kata gumpa Tcheko. Ah bon? Na on peut ça dévoler. Voilà. Voler à Dibosso. Moi ça m'a dit non. Bosso qui ferait ce qu'il faut, je ne sais pas. Moi, c'est un Obawelaki. Avec trop, j'espère qu'avec trop. Il y a Tikana. Siko, Atikana Mutuana, ou bien Mutuana, Théo Bomi, Tcheko. Point d'interrogation. Bako Tikala Tiliwa Bangote, j'espère que Bomi Tcheko a Tikala Tiliwa, parce qu'on a des baboyas. Attends, du moins, on a gaffe, on a ça, boya été. On a parenthèse, on a deuxième parenthèse. Koboma Tcheko, c'était une bonne idée. Il y a Saleli, abomi Tcheko sali bien. Mais d'abord tu dis qu'il n'a qu'à payer la trobosa ni longinae. Mais de Kamba Tcheko, et tu as la robosa n'a qu'à ne longia mouvoana te. La mémoire n'a qu'à boche naïe, de Kamba Tcheko, et tu as le bunga kaite. Aba article n'a devoir il y a chaque fois au Barbara théâtre ou bien maboke et film il y a na bomaka Tcheko na poison. Donc charge wana o ya memi. Na bana na ye ba ufuta. Okay. Ibota ne pe mo ba ufuta de ya bomi Tcheko. So bomi Tcheko pona mwasi. Combien de bas ba ko tulao. Ba zo tende ba zo tula bi tule bele. Ni bali bokomi ba kuma ko pakula. So ko pesi bese mo ba tel ni na ngozo na mnoko. Na pia ki bese. Na nani tala. Moi tu faut pendant make up pendant 3 heures du temps ko ko se longi kaka. Ba tulie bele.
to ba so ya mumpono na mumpono kena mumpono na 19h lobelanga yoko zanga mwasi bina avec 1500 o nini nte o siko lobelanga o bomi tcheko na mwasi. Ah non, et donc etika na mutu na yo etika na famille na ope etikali et puis mutu wana ngapona ngana ko souhaiter nzamba sunga atubela te atubela na ete abomba ngo kaka ndenga bombi yango ndenge pa ko kende pe ka bongo kaka. C'est une bonne chose à bombi à sali bien pour la moitié. Merci beaucoup Pasteur Kobla. Yo zali moko ya baye bozalaki na kati ya groupe évangéliste. Cheko alika na groupe évangéliste. ezalaki moko yide ezalaki nini boye mais esalaki ke dérangeaki ye mpe nzoto déjà azalaki kokonda jour moko toye kozwa temps ya kosola na ye tovandaki kaka liboso na bango awa parce que c'est un ami c'est un frère donc oyo vraiment nayebi nde na koloba te alors tovandaki tozokabola baide si tokomi na point wana lokola nabetaki mpe mwa bato kote ya Goma toyokaki mwa bamasolo ya makambo ya bapoison ezalaka mingi nayebisi nga bindeko ndenge makambo ezosalasala yo boye moko ekei ezongi esali nini boye mekana kosala examen ya poison abinanga wi bayebisaki ngai mpe yango mais nazali moko kodute me ndenge nazoyoka batema banini nga ndenge sala ngo nanu parce que ekoede yo soki odétermine ke eloko nini etungisa ozomona okau neti eza poison parce que ndenge tozwaki mwa bainformation moke na kote ya este poison soki ekoti na nzoto bakoki koswani yo poison mais soki yango evandaki mingi kozwa baorgane mosusu ya nzoto ekoki kotouche pancréas ekoki kotouche foie ekoki kotouche intestin siko soki nano ezwi temps mingi te moto aza na chance ya kozala guéri yango namekaki kopesa ide wana parce que komona santé ndenge ndeko akomaki kokumisama fale nano aleka na teste wana et bref ayaki kozwa aye obenganga l'autre fois ayebisinga bi ndeko nake docteur Mogijo azwinga en charge na basoin azokende ntango nasali examen moko batindaki ngai docteur Mogijo aye oyebisanga après baanalyse ya bamédecin abinanga nameka nakeli nano atindinga mpe atradi praticien na ye moko docteur moko praticien aswanaka docteur Mogijo asala ye teste etango akendaki kuna aye otindelanga bapoko oyo ndenge asalaki teste wana vraiment ndeko azalaki déçu parce que ayaki kokonstate ke azalaki en poison azalaki ye makasi me tomeki kaka kosola koreconforte to kopesa ye mwa encouragement et après eza mpasi bandeko na nga bacongolais ntango tozosala na biloko ya ndenge wana totieli moninga poison tozobénéficie nini na nsima Cheko azalaki na nini Cheko azwaki eloko nini asalaki nini po amérite acte ya ndenge wana donc pe Cheko ayebaki moto asalaki ebongo toyoki eza moto moko baleka bandoleka na chaîne ensemble na TV1 en tout cas Cheko ayebaki moto asalaki ebongo bref Cheko ayebisaki nga mpe Cheko asololaki na ngai ayebaki moto asalaki ebongo mais toza na télévision mais eloko kaka na oloba eza esengo te parce que ndenge Cheko akufi lelo boye mpona mwasi na jeune âge boye nayebi te mais na jeune âge boye nandimi te ke batemps oyo Cheko alinga avanda na se moi bazwi yango batie pa ndeko oyo asalaki nandimi mpe te ke babiloko oyo Cheko alingaki azwa lokola bénéfice to lokola babien na se ya moi oyo bazwi yango bapesi na ndeko asalaki bongo donc eza pasi tozolela Cheko ekosala mpasi nini na motema mposa koloba me koloba nini estce oza na bapreuve soki nalobi lelo bakotuna yango oza na bapreuve yango yoko olingo olobisanga zonsa mikro estce eza moto ya makasi mpona cameraman ayi na ndenge mpenza bato bayaka
Losako. Mwana mboka ekibumba ngai posa koloba me nalingi natuna likambo yango nani moto yango nani oyo lelo tomoni mwana mboka tuko rejete tu moto acelaki nani est-ce que kopesa ta mwa basigne te bayeba fo awi kocela mpe bato mosusu bapoison mpe tokofi biso nyonso nobo est-ce que koyeba ta mwa bapoint moko boye tokodetecte facilement Yuzolo baki akoki kotiela bato comme sosi atia na ye déjà omoni teke tsepa atiaki lobi te atiaka kala mais motu mpe akozala azovivre yango wana tsepa apesaka message moko abi yo ndeko artiste place ozali e ozala malamu osala test ya poison artiste nyonso azotala sala test à poison pour nous déterminer est-ce que et c'est comme il tout n'a ne comme il parce que les soit qui tant pour et banda au sala c'est comme des noirs peut-être peine des guana c'est là et là on a l'ina loba on dit les lots tu y es tu bandi goya déjà artiste babandi goya tu goya pe belé awa mais sous pe bazoya les lots pour ba comme appelle na ba chaîne ya YouTube biso ba artiste ba goya ba fixer ba caméra avant bazai ko boya au sala na biso ba émission ba bibino ba YouTube mais les lots bango nyonso pe ba goma na ba chaîne ya YouTube donc bah comment peut battre YouTube bah regarde qu'on a profit il y a image wana c'est bien mais dans le moment où on déconne biso azaki kobela azo senga SOS abandi ko sala ba émission banda tanning chic yo sala na émission ngana sali na émission je pense na goza atam sou mutaliboso na saki na émission et sali ke ba émission salemi mais réaction ni nezaki après ba émission na yo ki ene moko azolobaki abi tcheko za makasi malgré malade na mais asali ba émission belé pour natali plus de 20 émissions na oui certainement tali plus de 20 émissions na mais réaction na ezaki ni tango taki deuxième émission ndeko azaki ko souffrir azo manquer tant sous pour ça l'opération asala eloko bo asala examen bona HJ ezaki te mais lelo to tonda awa lelo to lukasko to sa cotisation pour to ya pesa tozo ya pesa nani mo wei to tozo ya pesa mutu kwa bika azala envie lelo baninga mususu pe bazobela lobi to beta ili solo oyo avant corps ya mélodie et ya na Kinshasa to beti di solo ya mélodie to bi lelo mélodie akufi mais moko azali aza malade est-ce que tous là akufa pour tout ça la peine de tout ça là une mélodie tout se mobiliser tout que na cinquantenaire tam so ebembe les locaux ezana kankokolo oui certes famille bango mo pe ba bigi ba tchaki na kankokolo provisoirement ba okende ko tsango na cinquantenaire parce que cinquantenaire place ezala guité mais les lots ezara rappé ezana hôpital ni to longola ngo kuna eke na cinquantenaire oui tozo zo ba ni wana obi les lots tozo to biso ba congolais tozo souffrir pour na eloko mo to lingi biso moko toza likolo baninga nyonso baza na se quand baninga ba na se yeba ki ozanoka mobola po bango nyonso ba bando benga ata famille na bino bandeko botala biso na famille yo moko ka mutolinga so basali bayaka kosenga pana yeba ki ozanoka mobolo zwa te muto azwa atombwa makana baninga nyonso soko tombwa mibino nyonso za déranger te tant yo zoza likolo yo moko nièce na yo azoya olela neveu na yo azoya olela petit frère na azoya olela osala ni osala lelo rotin botombwa na famille botombwa na baninga biso pe ba artiste to mata biso nyonso to soko tikali bino moko likolo baninga na se art ya Congo ekende liboso te ba Nigeria to mona rata artiste azo bimasika azo koma na niveau moko bozo permettre bango nyonso baza na possibilité de faire quelque chose soki eza na cotisation moko okosala quelque chose lelo soki cotisation ba artiste eza na batu moke bakosala contribution ezalaki moko yide ezalaki nini boye mais esalaki ke dérangeaki ye mpe nzoto déjà azalaki kokonda jour moko toye kozwa temps ya kosola na ye tovandaka liboso na bango awa parce que c'est un ami c'est un frère donc vraiment nayebi nde na koloba te alors tovandaki tozokabola baide si tokomi na point wana lokola na betaki mpe mwa batu kote ya Goma toyokaki mwa bamasolo ya makambo ya bapoison ezalaka mingi nayebisi nga bindeko ndenge makambo ezosalasala yo boye moko ekei ezongi esali nini boye mekana kosala examen ya poison abi nanga wi bayebisaki ngai mpe yango mais nazali moko kodute me ndenge nazoyoka batema banini nga ndenge sala ngo nanu parce que ekoede yo soki odétermine ke eloko nini etumisa ozomona okau neti eza poison parce que ndenge tozwaki mwa bainformation moke na kote ya este poison soki ekoti na nzoto bakoki koswani yo poison
mais soki yango evandaki mingi kozwa baorgane mosusu ya nzoto ekoki kotouche pancréas ekoki kotouche foie ekoki kotouche intestin siko soki nano ezwi temps mingi te moto aza na chance ya kozala guéri yango namekaki kopesa ide wana parceke komona sante ndenge ndeko akomaki kokumisama fale nano aleka na teste wana et bref ayaki kozwa aye obenganga l'autre fois ayebisinga abi ndeko nake docteur Mogijo azwinga en charge na basoin azokende ntango nasali examen moko batindai ngai docteur Mogijo aye oyebisanga après baanalyse ya bamédecin abi nanga nameka nakende nano atindinga mpe atradi praticien na ye moko docteur moko praticien aswanaka docteur Mogijo asala ye test etango akendai kuna aye otindelanga bakoko oyo ndenge asalaki test wana vraiment ndeko azalaki déçu parce que ayaki kokonstate ke azalaki empoisonné azalaki ye makasi me tomeki kaka kosola koreconforte to kopesa ye mwa